Bonjour la famille, bonjour bandeko bolandaka Irsil Botelva TV, mbote na bino esika nyonso bozali kande tolobaka bonjour, bonsoir, yango e dependaka na R oyo oko landa biso. Dona R oko landa Irsil Botelva TV ndoko yebo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Bandeko na nga makambo ezokende mabe awa, makambo vraiment ezokende mabe. Nani oyo ayebi comédienne na kombo ya Naomi Lufwakenda. Alors nana posa bandeko nyonso bolinga Naomi Lufwakenda. Bato nyonso boyebi Naomi Lufwakenda. Bokota, bo vanda, boyoka très bien. Dossier nini oto yekolobela awa. Eza pasi pe mawa po peuple congolais alinga komona batu na esengo te. Eza pasi pe mawa surtout na milieu ya ba comédien balinga vraiment komona mutazala na ene esengo te, balinga komona vraiment mutu a sepela te. Alors toye kolobela likamba Naomi Lufwakenda, pourquoi? Parce que likambo eye biso toyaka liboso na bino kaka soki likambo eye. D'abord premièrement to expliquer bino no vie ya Naomi Lufwakenda. Naomi Lufwakenda aza comédienne moko sans complexe. Azalaka complexité. Aza comédienne moko o ajuaka na batdon. Ajuaka ami pesaka motema na e mobimba. Naomi Lufwakenda aza comédienne o soka zo jouer ami kotisaka ajuaka pena na motema na e mobimba. Ngai nde na abo na ebi Naomi Lufwakenda na ba théâtre mais na ebi te o abimela po nga na mona Naomi Lufwakenda directement na Bellevue TV. Donc na yeba e kuna na talaka e kuna na mona ka e kuna donc na yebi esika musute wana na obi selonga. Alors na boyi boyi ofinga na ba commentaire na lobi selon ngai na yebeli Naomi Lufwakenda kuna chez maman na biso Bellevue kandi la patrona. Alors bandeko nanga banungu bandiko bima pona Naomi Lufwakenda yango pena bomuni to yeli yango awa na Irsil Botelva TV. Tolobela bato balingaka mingi batu bakabwana. Toye pena po tolobela bato balingaka mingi ke deux personnes bakabwana. Bato balingaka mingi ke mabe ekomelaka baninga bango bazalaka toujours na bisengo esika bazalaka. Bajara bato wana nde toye kolobela awa na Irsil Botelva TV. Alors bandeko bolandaka biso en tout cas sur ezambala no liboso koti na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager to laksar lolenge nini ya ko partager to lobara soki lingo partager ba analyse na biso, partager biso na Facebook, partager biso na Messenger, partager biso na WhatsApp, meka un peu kotindela baninga lien bakota bayoka likambo pona asir bandeko ebele déjà bayoki likambo na bandenge moko boye. Alors Irsil Botelva TV azaka wana pona ko expliquer bino likambo banda e bandeli kino suka na yango. Alors na sikoki ko bande mission nanga te sana pesa batu mbote na pesi mbote na batu nanga o balinganga to na oloba batu nanga balinganga na omona mama na biso Madeleine Akeita veut dire Akeita ya ba Madeleine famille bota ya tongo esiko zali nzamba lola apambola yo. En tout cas ba gros bisous esika nyonso o zali tomoni mama na biso Princesse Alegria, mama Yvonne ba gros bisous, Linda bukulu ya ba Linda ba gros bisous esika ozali ba mbote nanga na famille bota mobimba. La famille biso nyonso to mona su Naomi Lufwakenda na théâtre te. Na si biso no to mona mama osa ba casting auta Naomi Lufwakenda te. Alors ndenge kaka Naomi Lufwakenda zo mona na théâtre te epesi déjà confusion na kaya ba misusu. Donc epesi déjà confusion na kaya bandeko mususu ba komi ko loba déjà ba biloba loba oyo fallait pas ba bimisa.
kaka nde to lukaka na biso na kendaki na banda ko leka na TikTok nazo vérifier nanga na TikTok na sekalanga bino mo boyebi tozala moso ozano na mwa stress mo bo vandi na okimia osisi ko bondelo bina kota nanga TikTok na ketala nini eleka na koti na TikTok na yo mona bandeko moko baza penza rekoni na ko tanga bakombo na bango ate pona luko maitsa bango ba vandeli live na photo ya Naomi Lufwakenda po ba expliquer biso ba yebisa biso que Naomi Lufwakenda aza lisusu te na Belleville Kandi bandeko nanga eloko monga na lobaka na bato balanda biso to na lobaka na bato balinga balukela ka Belleville Kandi problème to na lobaka na bato balinga balukela bato baleka na famille bota problème il faut koyebaka ke ndenge ba Naomi bajuaka ndenge ba Davina bajuaka ndenge ba Sylvie bajuaka ba Kenyi ba Daili bango nyonso ndenge bajuaka bazalaka pe na ba vie na bango eloko wana ifoto ye bango na Belleville Kandi eza musala bao jouer eya musala na bango bao tia bango na ba casting bao jouer eya musala po kuna bafuta ma par mois kuna na ibisa bino bafuta marateke ba bengi 4 personnes 5 personnes boya to sala théâtre po bafuti bino kuna bafuta maka par mois Naomi Lufwakenda omona na ba théâtre te boyebi te peut-être azumwa congé boyebite peut-être ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masse agrandissement de troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela azu moi répondre ya vanda peut-être abandize mina ya lobia pema boyebite mais directement comme bomo na été na comprendre bino te bozaka so bomo na mutu au jouer te mikolo wana boyebo créer pilpil na mungwa boyebo lobi est-ce que Naomi Lufwakenda ko ki ma belle vie Naomi Lufwakenda ko ki ma Belleville babeba na Belleville pona problème nini to uta kutu komona makaba papelombe renya baba kuku ba mankaka papelombe to uta komona ngwe ya kandongo awa to uta ki komona Roger kala la tombo kaka palo baka to mona nde boya bofinga boloba ki ma Belleville te e boka siko ki ma Belleville na problème nini bande konanga na problème nini toza pena focus toza pena toza makanisa biso na data le 29 balobi journée zakaka moko le 29 spectacle a tembe donc soki nano sombi billet te kendaka kosomba billet kuna déjà bela production eza na spectacle mo bossé la biso le 29 alors soko sombi billet te kende kosomba billet pour le moment toza concentré nango pour le moment toza na concentré to teka ba billet meto kamwa makambe ya ebele na monde ba comédien nga lubango monde na bango na ebite to ko benga ngo classe te to ko benga pe lingomba te to benga ngo ata lisanga ya bandoki
balinga te baninga babonga, balinga te baninga bazana balinga kate muninga avancer na vie. Balinga te muninga amona bonheur moko na vie. Soka muninga komi ko avancer, muninga komi ka ko avancer, muninga komi ka ko mata ko avancer directement bayo luka ba polémique, bayo luka ba problème po ba luka ka ba kwisa. Non milu fwakenda abotaka mwana kufaka. Non milu fwakenda abala mobile babala na pena mobile na ye roja abala ye alliance bakenda civil coutumier religieux. Amutu. Akozala ana ba problème ma famille, akozala atala no ba problème tel libala na ye, akozala peut-être bandize minia lobité na pe mananu na lingite mo. Pour dernièrement à théâtre souka nomi asala ki so tali omona ke nomi pena peut-être bandi na muto ayebi ko mona so tali omona ke mso bandi. Mais bino siko bozala na comprenate bananga nya belvi ba me manga mbu. Boli kofinga bango na nyoso, kofinga na kolata mabe, bofinga na ebite ndenge bano ndeko na biso ba tantine na biso Belleville production, ba tantine na biso Belleville TV. Bino ka ndebo mona bango balata mabe, bino ka bomona po bango ba exagérer na bango te, bango balinga te ko exagérer ce ki ndenge nini, balinga ko exagérer te. Bango bazana baona bizailité ka alati akeba kange photo alati bengi ezana ba comédienne misu ototanga na biso kombote. Donc à l'occasion de l'autre ni anniversaire ni prédote ni boebwe mais a quand même n'attend que ka sombi lamba alati na ba sali ba shooting pour akeko poster parce que bango basala ngote. Bango basala ngote pourquoi mingi na Belleville baza ba marié. Si ko marié à ça la dépense ndenge moko te na célibataire et le kwana na lubango amena ibité bu comprena te poani bande konanga na so ki ta penza ya ko enregistrer live wana mobimba na si no te la bino ngata lobi no bandango ne bandeli tisuka boyoka no te la bino live yana lobi bwa mitema mabe. Bolingi ko compare ba omoni te ya beba na kana batu omoni kutu mwana na mwindu kombo boyebi kombo na ye me bosala sambla boyebi kombo mutu me bosali mama na sambla lokwa boyebi kombo nete pona olukaka ko kitisa muninga pona olukaka koloba bino bomona ka batu na bionde balata bien batu na non bango nyoso baba comédien. Bango nyoso baba comédien mutu na mutu travailler na mutu na mutu atale maselo ba fan na ye mutu na mutu atale maselo musala na ye asala ka selo ba fan na ye mutu na mutu oso ba abonné selo ba fan na ye selo ba tunde ba olinga ye. Mais na comprenate kaka bata Belleville TV nde ba mema ngambu kaka bango nde bala na ba problème à un moment donné to zala pena net na mamba théâtre to ucho mona ya gabi kuna uti poto so pa uti poto ya gabi aye asale mission lobia le bomona ta mutu banda na banda ko tal na tikali ko mona mutu moko te aya ko lobango pona kuluka ko défendre Belleville mission oyo oya gabi ucho sala. Pourquoi? Parce que batu nyoso bazana bango focus na date le 29. Mutu osa focus na showbiz na showbiz oye beta ma le 29 mutu nyoso. Azo ko se focaliser sur yango. Mutu yo tombino mo bomoni ba famille bota ba bambi ba papier partout. Mutu nyoso sala to luka to teka ateka billet donc tan wana ezati. Lelo même bango moko ba comprendre même bango moko ba comédien ba comprendre que ce qui a uta qui ce qui a vanda qui a linga le kana visibilité il faut y directement ko palo la Belleville pour le kana na visibilité bango mo ba comédien ba yebi yango surtout bito zo Kazuma Zuma o aleka nyoso kolobaka Belleville Zuma ata na théâtre moko te o ye moko ko koma pesa li 1000 views anangoti.
Zuma atana mena okamwa batu bayo kotela batu boyo kotela pe le kwa Zuma alobi boye bokoteli Zuma bo comparer carrière ya Zuma na carrière ya Bellevue. So tozi carrière ya Zuma na carrière ya Bellevue e komata na lokolo sapatu te. Ibuto abima ibuto ana ba théâtre o ajoua na famille Bota, ibuto yembela Bellevue, ibuto asenga Bellevue mbongo, ibuto lesa bana na mbongo a Bellevue. A part mbongo mutoki o ezakaki asali théâtre ba foutiye. Mais alesa bana na mbongo a Bellevue. Avanda na vine alia mbongo Bellevue mais lelo akoma kape apelisi pe caméra ayepe ko finga Bellevue na lobango muta bebisi théâtre za Bellevue mais bino bo comprenante ki sa jalousie bo comprenante ki sa motema mabe liko nango balukaka batu nyoso baleka ke pa Bellevue bazaka batu mo bolukila banka ba problème Davina ya alaxane loko be problème na tegra Tegra kesa ya kaka son wana ya o ba baka ya ventre wana. Mais tala ba commentaire Tegra zozo na son wana. Tala nde ba oke kofinga Tegra. Lelo komaka muto a Bellevue o azake pa Bellevue. Soka saleli kaka son moko be ba ke finga mais bobosa ni ke son wana micho asalela ngo. Micho asalela son wana ya ventre wana ya bata mabumu asalela on peut bando boakela kalinda à l'époque to ebiango botika pe Bellevue na bana epe bavanda pe kimia bato akipa na bango binyote botiki bango ngalo baka ozaka pour Bellevue otika li vrai ozaka pour si la tika la vrai ozo le kana lopanga ba voisin taliote et taliote mais il y a des fois bozala kovandi no ka bozu fota mutu Naomi le fois kenda kutu ba beba na kina Bellevue bazolo banate na Bellevue Naomi ana na congé Naomi ana na congé so bolinga boye ba vérité Naomi ana na congé to mona le fois kenda ke wapi OK ça le théâtre wapi azana Oza poso mona etoko mona non restez toujours branché to lobake botala kanabino pondeni boyebi ke Naomi le fois kenda na minute na ba théâtre azati c'est que botalaka alors soki botalaka bolongola ki motema mabe bokabola ba comédien ba fan to kabola ba comédien likola sentiment ba chroniqueur tozo kabola ba comédien bata théâtre bozo kabwa na bino bo kabola baninga na bino na ki bino na bino ba video na ucho mona kuno na TikTok ba video ebimi kuna ya mama Teresa ndenga simbaka linzanza miliki tango Bellevue ko kisaka inane mama Teresa simbaka linzanza miliki kuna pa féliciter Bellevue. Mais lelo baba kouk ba fêter ceux qui 6 ans 5 ans bokomi ko finga ba famille Bota ba fêta kate ba bino bokasi ko fêter zaka ba louer salle ba sala fêta munene ba leba meli ko fêter zaka yangote bomona Bellevue kinda ko fêter na orphelinat Bellevue secret récite na isa ba action de grâce à sala na ba orphelinat inane na ba sala ba échange de vœux. Maramba ba fetio bolo ba asala déjà Bellevue asala fetio ibuta kenda ko yemba kuna na Jérémie ba kenda ko koloba mabola mo pona Bellevue o ba kenda ko yemba kuna ba zoka ba enveloppe ba yembela Bellevue ezaka fete ya 40e anniversaire à chaîne Bellevue so sala nga sala na échange de vœux po anini azana esprit ya ko sangisa. Mais comme boye ba nyoso te bolinga ka bo finga boluki bo créer polémique et si la kuta sali anniversaire voire même elamba si la lati mutu moko fe ki ko po bino moko bokoti na ba recherche bokoti bo bimisi elamba bo bimisi prix boluki yango de bino mo boluki polémique après boye bo benyo ke batu baye nango polémique mais bino moko botikala de vrai et pas si la olinga si la tikala de vrai et pas si la ko kaitsa na ngambo ba ninga te.
Olinga Bellevue tikala de vrai et pas Bellevue ko kaita na ngamba baninga te. Ndeti ngabo yo linga asila. Olinga Bellevue. Mais ozu fota na omilu fakenda oke sale langu live. Est-ce que ebite ko sala promotion na omilu fakenda? Po normalement yo za muta ya sila. Mais omoni na omilu fakenda omuna. Oyebi pendenge ni ka omuna na te na ba théâtre. Oloba te ke batu ba bengi nga ba yebisanga. Oloba bongo te, mais oyebi kete. Normali fakenda na mitu ya mona na te na ba théâtre. O seke ba wewe. Ale bo yebo bimisi yango vérité. Na Bellevue ba oloba na te, ba bebana ki, ba wolela ki boye. Roger Kalala pa Roger Kalala yo expliquer biso so ba lobi o yo nem to pekisi na omi ko jouer ya ko expliquer biso. Botika bazwa mo pepe. Botika kuplanga nyezwa mo pepe. Boloba na bango bakufela mwana bango bolobi bomo lokwa chance suka nzamba pesa bango yangwana botika kuplanga ni bazwa mopepende bazana nzamba ko bakisa ba mapasa bakoya bakobota 4 5 6 7 mo boutique la baninge espace mo boutique la baninge espace ba pema. Ezate nyoso ka rando kitoko te. Bolingani bo sala tupo bo kanga. Bo kanga lisola le 29. Non. Tout ça un spectacle ka moko le 29. Bo moni Bellevue kan die wana na photo ministre ya ministre art kuna bo bandi lisusu. Bellevue kalate ba ko nomende ye. Kalate Bellevue nda koko mango. Kalate yenda koko mango. Botika ba polémique. Yenda koko mango botika ba polémique. Kalate oyoka yenda okoma ministre ya nyango so ya culture rango. Bomona yenda koko mango. Alors botika lukela baninga problème batu ba calculer bino pe botika ko calculer bango bandeko bozota o bozwa ki problème o bomona ki mabe o ba ki ko contacter biso o ki ko loba pona likamba no milu fakenda aza très bien alongwe na Bellevue te aza toujours na Bellevue TV. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez s'il vous plaît. Zambano liboso au quotidien Irsil Botelwa TV, partagez biso partout Nzambalo Pambulo, partagez na Facebook, na Messenger, na WhatsApp, partout partagez Nzambalo la ako Pambola yo. Alors bandeko bolandara biso, abonnez-vous tant vous s'abonner, activez cloche de notification pour que nyo sotokotia awa eko melayo esika oko ozala. Alors j'espère qu'il y en a bien tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.